Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Tango ya bikela muna yo Kimbangu 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 Loka tango ya bikela muna yo Mawa Atata peba mama bakolela Pasi eleki yo mokili Pasi Mawa Ilenge masimi balikolela Inya etaki yo mokili Pasi Mawa Katata peba mama bakolela Pasi eleki yo mokili Pasi Mawa Ilenge masimi balikolela Inya etaki yo mokili Pasi Kimbangu 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 Yoka tango ya bikela muna yo Kimbangu Kimbangu Bye.
Kongo misoni ni tokoloba. To sengi pa na yo poeke evangeli yo suka ezali kobele yo. Yamana papa pona lelo to sengi yo. Eke yo kamba biso na programme muneno yo ezi biso kati na libota. Nzambe na biso to banda na kimia pe to sukisa na kimia. Oyo nyonso ekoleka na esika oyo tikino tokokoma na centre d'accueil na kimia. Papa tokozanga te kozongisilo matondi. Tika ozala Nzambe na biso na ngonga oyo pe biloko nyonso etikali na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santo. Amen. Na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santo. Bomoi na biso ekoki koumela mbola tukusambo to 70. Bato ya nzoto makasi bakokokoma na 80. Kasi yango ezali kaka bomoi ya pasi pe ya mawa. Elekaka noki pe tokendeke mbangu na liwa. Du lakisa biso ete mikolo na biso ezali moke po tozwa mayele. Tozongi na verset 12. Lakisa biso ete mikolo na biso ezali moke po tozwa mayele. Na kombo ya Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ozi Luanda ni unongane ondambi kefunanga Ozi Luanda ni unongane concerné au Zongisima. Vous allez au salaire pour la famille sainte, s'il vous plaît. Nansima, il y a famille sainte, les bandekonabiso, il y a mouvement. Nenge Tolobaki Botika Nzela, c'est la famille sainte. S'il vous plaît. Voilà. Thank you.
Signaler tout ça là-dessus. Ici, ouvrez les mains. Ouvrez les mains. Rapport en place. Nzambe to tata Simoni Kimamchangani, Nzambe ya Ludi, Nzambe ya Yenge, Nzambe ya Zula, Nzambe ya Walakazi, Nzambe kati kwa bantu Numbanzila, tata Simoni Kimba, Mama Mwelu, Batata Mvwala,
mubanzira mwaneno yalikelekesa kansi wunu nunkokele bika yalika kala kimpofila mubeto La salle a raté l'image, la salle église, la salle a reportage. La salle va bientôt. Déjà,
Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. C'est lui qui est mort et qui viendra là où nous sommes, mais c'est plutôt nous qui sommes aujourd'hui qui irons là où l'enfant est parti. C'est-à-dire, comme l'année, la question aujourd'hui de papa, regarde le papa, Ouvrez les bas. Papa Joseph Yangena Yanganini Riquet. Brigitte Timbangi.
percussion. Conseiller direct du chef spirituel et représentant de l'église Timbangi. À l'occasion de votre disparition physique, l'équipe d'honneur du Fliki, agissant au nom du président général, le diable Kiamantoa Yeye Alpha, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les derniers hommages. Au nom de tous les fliquistes et au mien propre, il plaît à la simplicité de vous ranger dans sa cour. Paix éternelle. Et vous m'avez donné, membre Dédi Ramis, inspecteur général. Chef d'équipe, musique à son honneur. Veuillez pas sur place. Musique, garde à vous. En place. Boum. La tête, boum. Pour le salut, la vie. Vous mourrez en musique du spectacle loin de vous. Tu fais pas
Papa Simon Kimbangu, pas kwa yote ni kupita katika mitambo ya radio televisheni Kimbangizi ambao tunapitia. Mwenyezi Mungu asante kwa yote kutufikia katika kipindi cha hiyo. Tujue wazi kama punde kidogo heshima itatolewa na hivi mwili wake utazidi kwenda katika mji wa Nkamba. Tukijulisha wazi kama ni kutabasi kwa kuangalia mwili wa baba yetu ya mama Marie Jangeta vile vile anafika kwa kuweza kutazama mwili ya ndugu ambapo amekwisha kutuacha katika kipindi cha hiyo, na mama vile vile wanatoka kuingia kwa kuangalia mwili ya baba yetu na katika kipindi cha hiyo kweli kwa hatari ya moyo yako kujua kama hizo ni njia ya sisi zote mpaka nusu mikrofoni kwako Mungu akisema wa rafiki vya condoléance na ngai kaka ya ngai te mais ya bakinoise na bakinois nyonso na Sainte Famille d'abord, mais également na bakimbanguiste nyonso ya monde entier. Nouvelle oyo ekomelaki nga na matoi lokola kake parce que nautaki kozala récemment le 12 octobre à l'occasion ya disparition physique ya Papa Simon Kimbangu et la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et j'ai personnellement des relations très affectives na Papa Joseph Yangenda, que j'appelle affectueusement Papa Rigen. Alors, il y a très longtemps, nazaki nano na ba fonction OET. Particularité est que ye abandai kobenganga déjà mokonzi nangai. Ngai na bandai kozongisela ye nzambe nangai. Alors tobandai kosola mingi abandaki pe ko accompagner na ba prière ebele. D'ailleurs, de mémoire, nazoyeba que na accompagnaka autorité moko auprès de lui pour na ba problème moko o azaki nango asalaki prière ayebisaki que eloko azosenga akozwa yango pe autorité wana azwaki yango. Alors oyo to perdre n'a pas dit que
azali l'importance ya monene non seul azalaki l'importance ya monene non seulement na Lingomba mais na bato nyonso ya Congo pe ya monde oyo babénéficiaki na likabo oyo azalaki nango. Esalinga pasi makasi, mais je pense que ezali destin tozana makoki muso kosala te soki ezali kaka kondima yango. Alors nakorépéter koloba que au nom ya bakinoise nyonso pe ya bakinois na réitéré ba condoléances nanga le plus attristé na papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, na sainte famille pe na ba kimbanguiste nyonso. Je dis et je vous remercie.
déjà ningisa mpona kokende kotika kololo epai ya papa asili kotika biso. Mais matata bamama likambo tokosenga bino 3 personnes ndenge tomoni bana ngaliema referaka mutu ye d'abord atokendela matofilisa arespecte elikonopete mayema akolekawa kana kotolanda ordre oyo baopete baakopesa biso pete tata mokonzi abule ndenge tokoki komona referaka Très sensationnel, une journée de tristesse bien sûr, mais doublée de joie, parce qu'on a bien dit que dans la vie humaine, nous avons 3 étapes. Il y a la naissance, il y a la joie, le mariage et la mort. Alors, pour les obsèques de papa derrière là, le jour matin, nous présenter, nous sommes en train de représenter les derniers hommages à travers le que vous avez représenté. Il y a le représentant de Rangouza qui ont présenté le représentant de Rangouza qui a présenté le fleur. Vraiment, nous sommes très contents de constater que la mort c'est une joie pour nous, les climatistes comme nous comprenons bien la chose. Nous avons bien suivi la prédication d'aujourd'hui sur la mort, sur les thèmes de la mort. Et la mort ne veut pas nous surprendre, nous climatistes que nous sommes. La mort c'est une voie pour voir Dieu. La mort c'est un canal, un chemin. Nous ne devons pas nous faire des illusions. Là, ce sont les présentations de fleurs qu'on a présentées en prévu. 3 personnes, ça c'est vraiment très bon à voir. Comment les choses se passent dans la vie province de Kinshasa. La mort, c'est rien, la mort ne peut pas nous surprendre. La mort c'est bien bien. La mort c'est la joie. Alors mon cher ami, comment vous appréciez, comment apprécier la prédication d'aujourd'hui sur la mort? Merci, Totena, Awa, Papa, merci. Iwa auko de biso liwa, kala iwa, sokosa kati na mipeko, olingo misala, wana niseko Premier vous mitambe, vous vito nikala ba jiro mo le bi mitambe, ba fu mo ba mo ki ba mo to ba de so ko ti chaba to be na shiba, ba ni kale mo 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 ko no shindo ko ko kunika, mutu wa ko na mushindo, wa ko ko fula chino na ko no mushindo ko la mo ya teketi, uji ta duwe to ni kala netu, uji ba no musama no mo kala, uji la ma to ma shina ngane, uji na mo kala ko to ko na mushindo to ma ba sani. Parce que nous passons de voir le bas qui dit à la peine de nous, moi c'est le but de m'attaquer pour vous.
Kolwa, Mange Tosiniko, Data Luenisi, Data Joseph Pegeda, Mutore Bogdana, Papa Ligeri, Yaro Tosisi Fuka Mazono, Napanda Tuwa, Mulokula Katuaze, Liti Insati, Una, tuna kolo politi ya seniko bantu babili kusamba ke mweshete kumoni koleti bantu babili mukila ya tangu abakilizo akawi tangu malali kwa mfano salikuwa kati salikuwa samba ke isabili na tibi kumoni seniko kwa mkopo kwa papa na kitika merci beaucoup et Zaina Mobile Professeur Albert. Sakaba maman n'a pas dit que moi je vois la posa, il a porté de conseils cliniques. Mais vu le temps que nous sommes en train de chercher, il serait important à tata, à maman, à ton maman, à celui qui est en mauvais mot, à tenir à nous c'est le merci là. Au lieu de rien épeler, dès que ton monde m'a dit à une famille, ton monde est une famille, papa, maman, papa, mère, papa, papa,
Bantu sampai botol salafu musandate mudia mvogo
tata mwana pe tata molimo mosala. Topesa bandeko na biso bana mboke na kombo na tata mwana pe tata molimo mosala. Kombo ya tata ya mwana molimo mosala. Merci beaucoup kokofanda. Tozali na présence ya bamama na biso. Bamama balobeli na biso pa ya bapapa. Yango tosenga na bamama kokotelema biso bana topesa bino mbote. Famille musique. Merci maman, beaucoup kakofana. Conseiller na maman conseiller, beaucoup kakotelema biso bana topesa bino mbote. Famille musique. Na kombo la tata mwana pe tata molimo mosala. Kombo ya tata ya mwana molimo mosala. Merci beaucoup kakofanda. Papa Simon Kibango Kiangani. Oye! Papa Simon Kibango Kiangani. Oye! Papa Simon Kibango Kiangani. Oye! Nzambe wa biso tata Simon Kibango Kiangani bolingi biso Kinshasa mingi tomoni mokolo wa lelo komoniana na Kinshasa totolisami na esema na centre mpona kopesa lokumu na yo nzambe wa biso na baconseiller direct na baconseiller direct malgré likambo ekomeli biso yango ezali elonga ndenge bapesaki biso na mateya yango elesaki biso na ntongo yango na ntango oyo biso bana na Kinshasa malgré ntango ezali mokuse
Ake komona papa mfumalo
ye alobi nzoto oyo nazalaki na mokili eza sali te bakende kokunda ngo noki. Papa alobi oui ndenge tozalaka biso bato tosalaka masumu ye tosalaka masumu te. yango balobaka totika mabe tosala malamu. oyo papa José nazali sire bapapa baza kozala ye bazozala ye mpe butu tokokende lobi na ba 11 heures toti nzoto nenga babele eya malamu nde yango wana kulekisaka 14 heures te marine fatigue mais tokomisa ye avant mpona ntango wana na ezalaka malamu.